bino bonso ba ebolandaka site ya Vision Plus pambate yango pesaka bino ba information ya solo bosengaki biso so de mouton ya entre Mokali et sika pito zwami ndenge kaka bozali komona na milili so de mouton et si bache ba goudron et comme presque à la fin mais na sima chantier na noza ndenge bozali komona na sima wana chantier ezali kaka nde bozali komona tozali awa vraiment sur place musala esalemi kitoko 100 jours ya chef de l'état ezali kokende malamu kasi ezali kokende malamu tobandaki nona oyo ya wenze ya liberté bokomona bilili vraiment awa toza na so de mouton ya masina na entre Mokali tozokende pe na oyo ya liberté tozonga na tokende kosukisa na oyo ya ma cravette pe si esili etrali obe misala moya ya mike mpona kosilisa makambo nyonso na kozongela bino lisusu air moko.
kaka ndenge tolobaki tozali kokoba tozaka na ma crevette sika ya saut de mouton oyo esi esili kasi toza na moko ya baingénieur na kati wana tokomeka un peu kosola nde totuna ye esili to misala mosusu ezali kokoba. Bonjour papa. Bonjour maman. Boni. Non, ça va pas la grâce de Dieu. Papa toyi awa tomoni saut de mouton esi esili vraiment okokolisa biso esili to misala mosusu etikali. Non, saut de mouton esili doit à 99% déjà tout ici etikali kaka ba finition en peinture na ba séparateur presque yango kam etikali to sisi pe ba séparateur eza ko relier biso na katikati ya pont na oyo ezaki akala doit to ici etikali presque ka ba nettoyage. Ba nettoyage. Bongo eloko nini eza okolancer na mbula matanga parce que toruti sika mosusu bandeko mosusu baleli na oyo ya liberté balobi bakati parce que financement eza te biso tosilisi et puis tosengi na président de la république bakonzi ke batala yango le plus tôt possible pour que bakoinaugurer yango afin que et permettre la population oyo est côté oyo pour que baleka facilement et puis bambouteillage ekokosila parce que mosala esesili. Bongo bino moko bolandi balobi esi mosala esili komona vraiment saut de mouton esalami kitoko makasi soki ekozala malamu bainaugure yango ava po un peu edimine bambouteillage parce que bambouteillage ya Kinshasa eza vraiment makasi.